même un président zali kotambaka na banganga na pembeni pona ni pona protection na contre les bandoki po baya ko attaquer na butute. Et ces pasteurs là, et ces prophètes là, et ces nganga là, on baza ko jouer rôle la protection. Toko ya kotala na Bible, place Nabucodonosor yepe engagé ki une équipe de kosangisa na basali nzambe na ba magicien. Na ba wabenga ba sorcier, na ba wabenga ba voyant. Ba ya collège nous on a travaillé pour une équipe de nuit na yo qu'on fait toujours la nuit. Pendant que la nuit, pour la ba obasili koyeba. Butu na moyo hini okine différence nzamba salaki mabele moko kaka eloko moko alobaki tika na kabola akrei butu te akrei pe moyo te jamais nzamba créa moyo na butu mais nzambe alobaki bien avec l'obscurité mais tika na baksa un panneau une lumineuse pour epesa éclat clarité na mabele pour être muta kwa komona moi muke na butu ndeko kabola butu na moyo. Mais en réalité, Dieu n'a jamais créé la nuit ou la journée comme élément très différents. Nous sommes différents. Non. Mais tu peux profiter de croire que Boutou, bando qui va pumboka. Alors que Boutou, n'a pas sali cours physique. Boye dit très bien que seulement ce manque de fréquence, c'est l'homme de ça que Boutou est comme Boutou. Biloko nyonso na moyo ezakala ndenge moko na butu pe ndenge moko mais bato tozokanisa ke butu eza ngonga ya bandoki biloko oyo tokodebatre mo po yo pasteur yo prophète ya kibokolo ya village na biso po prouver biso soki ya solo na mokanda nzambe place otangele balobele kindoki yango soki yango mpenza mutu oza koprofisaka oyo matisio ngenge boya na kotiela bino maboko boya ngamna kaka bandoki na ville oyo bamosusu kutu nsoni ezali te de grands pasteurs qui peuvent être appelés banzembo na bango bakomposi na banzembo wena okota o mboka oyo bandoki bakauki bango nyonso parce que bazokozwa su bato ya kolia te. C'est comme si kindoki oyo comme une aventure jamais vue na niveau ya imbécilité qui ne peut pas exister sur cette terre. Okende kozwa biloko ya esprit oyo kokompare na kovimba ya nzoto na yo. Qu'est-ce que ça a à voir? Mais banzembe weza koteka ma mutu pas zimbongo ne pe na god na poche na atie azape ko sala ba voyage ne partout au monde. C'est moi les grands pasteurs, les compositeurs de ces chansons de bandoki. Biloko oyo okende mosika te tokolobela yango mais sinon ke awa tokomi na point ya kotouche kaka eloko moko bato oyo bakondimaka na kindoki peu importe ozali nani baza bato moko bazalaka toujours distrait na une certaine protection baza kowelela okokuta bango na babiloko ba amulete bakolata babiloko na kingo okokuta bango na bapriere na bango sorte bapriere toujours orienté na ndoki pendant qu'ils pouvaient bien prier na ministère évangélisation qui est partout au monde recommandation pour le Yesu te bango sango malamu bénissez-les, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais batu bazali ko matana bango ba jeune et prier toujours sur le ministère de combat oyo ezali provoquer na bambaze ba niei ya ba oyo ba wese na bango ezangi faux sceptique ba wese wana ta bazali ko tombo mama eza ko na bakasier bana mike bazali très sensible na bapona bango ba ko kanga malade tant baza ko kufa ce sont ces mêmes pasteurs baza ko ya koloba na biso ke bandoki batondi mingi na quartier ya mwana bana mike baza ko kufa eba mikolo peta ba ko yoka ko insoni na bango ezate ba ko mpe ko luka iko zala nani ba ko iko soupçonner n'importe qui lobi mutango azikolier babomie lobi tata mateki lupa una kimi passer baza ko luka ye. Ça, ce sont des choses originées à partir de banani, ba pasteur, ba église de réveil, ezali ko kotisa introduction ya sujet ya sorcellerie, oyo ezana valeur mokote na mission bana batu sino ke koleso to ayena mabele oyo. To moni yango, aucun jour kolo Yesu toyoka yeke azako travailler na bandoki, ake ko mona bandoki, ake ko chasser bandoki. Jésus-Christ n'a travaillé pour chasser les mauvais esprits. Jésus-Christ a invité son apôtre résister contre les mauvais esprits. Déplace-eux, tant que nous avons répondu, tant que nous avons. Merci bande konanga awa tosili kozonga tozali kofongola na mokanda Apocalypse 16 verset 13. Kuna okoya komona place Apocalypse nyonso tikala pesa na histoire ya mokanda Apocalypse pona ko éviter confusion parce que batu mingi pe tozali kofongola mokanda nzambe tozali kotanga yango mais tozali pe ko luka koyeba te
chaque mukanda vanto bana kutanga to eba pe histoire mukanda oyo apocalypse zali ndoto tendeye batu mingi bakanza ndoto Jean alota ki aucun jour Jean alota ndoto kuzala kamulaite usto lobelango ba oba na YouTube ba ko YouTube ko revoir émission na mission songe aucun songe ezwa 1 minute na vie oyo songe moko ezwa même 2 minutes na mokili oyo ezalite songe za loka ba image kaka ya ka tsabu esili nango vision pe c'est la même chose ezwa loka ba clip ba vision Joseph landa émission na mission songe to lobela yango 12 bots etelemi 12 bots 11 bots elali nde baye ko interpréter oh donc bande kolonio na papa na yo bakofuka mela yo Joseph ezwaki combien de minutes combien de secondes pour vision munene boye monana mene tekele komami na miri mene tekele ngoyo nyozo combien de minutes pour mutake no komona yango eke kwa na bukonozo pa epanzani etelema kikotoyo mutu ya wolo kotoyo mutu ya bronze makoro na mabele libanga ebeta combien de secondes lingi balangisa yango yebisanga ndoto nyonso ya munene na Bible oh les 7 grandes vaches baye awa fapu bameli les 7 vaches minene yebisanga olingi bapeso combien de minutes okena kotala yango de place nazali kolobete mokanda apocalypse ezalaki songe te ya Jean Pété ndenge batu bakanisaka mais azali nkolo yeso ye moko na likolo ya mokili ya Samarie au matin likolo Turquie place wana na rivière ya Potomac nkolo yeso ye moko amonanaki na Jean boye ayebisi ye nkolo yeso kati na apocalypse aza koyebisa Jean ete batu bazalaki na esprit neti kaka bagrenouille ekomaki kobima boye kende kotanga mokanda apocalypse 16 kuna wene komona ete batu mingi bazali kobema yango kindoki oyo ezali kindoki te les mauvais esprits ce n'est rien d'autre que opposé à esprit saint esprit ya mutu soki ezali pur esprit ya mutu soki ezali makanisi en conformité na Nzambe c'est un bon esprit c'est un esprit saint sainteté ya Nzambe na misala ya kitoko emonani opposé yango un mauvais esprit esprit ya Nzambe eza kotinda koboma te mauvais esprit kotinda okende koboma esprit ya Nzambe eza kotinda kosala bikobo te mauvais esprit kotinda okende kosala bikobo zwa opposé nyonso malamu c'est ça le mauvais esprit Jésus-Christ a recommandé biso résister contre les mauvais esprits parce que yango na outillage diable asalelaka Satan asalelaka première erreur ya mwana tozali nango to soki eza erreur te limbisanga soko comprendre bongo mais toyokani ete mauvais esprit n'est rien d'autre que un certain esprit oyo eza koya en opposition na esprit ya malamu ya Nzambe. Démon, par définition, démon c'est un ange de chi. Ange lui ya Satan ye wana bazali kobengela awa kombo ya démon. Bazana ba mission na bango batindaka bango. Opposé na yango Archange Michael ye kona Satan juba bundaka ba ange lu bango nyonso un groupement des anges. Bazalaki na ba échelon na ba yango. Bazalaki na ba chef na bango, bazalaki na ba groupe na bango. Mais tango Archange Michael abundi 3 quarts Bible confirme ba ange le mabeba kitaki na Satan na mabele awa. Ça ce sont des démons. Bongo tubaka mondamba mukewa ya ba ange lu batika laki na Archange Michael. Bango wana ce sont des anges. Tobenga ba ange de Dieu parce que Archange Michael atika laki pe na kan ya Nzambe. C'est pourquoi tous ça les anges de Dieu. Alléluia Nzambe. Mais normalement ba ko na mbe ko benga ba alléluia équipe ya Archange Michael. Satan pe ya kitali na ba oya ye équipe muna ye ya ba ange lui ya Satan qui est ba ngwana za ko benga ba démon. Un démon n'est pas un mauvais esprit s'il vous plaît. Un démon c'est vraiment un ange, un seul individu pesa la rôle moko kaka. Mais outillage ba sa la kapela la vie ya bana butu. Kofula esprit ya mabe. Démon ya ngwana démon ya bikobo ayepe la esprit ya mauvais ya ba bikobo. Awa toyokana te mais du moins sokoza na problème na yango kende kotuna mutu oyo mona kaita ko iko ede na liloba na Nzambe ameka mpe ko sunga yo ko yeba ite likambo to uti ko bizala vrai to ya lokuta wapi sorcier jusqu'à na to lobeli yete
Pourquoi? Parce qu'un sorcier, par définition, selon l'idéologie na bino, selon les gens pèse na biso yango awa, selon les bino ba comprendre yango. Azali mutu neti ngai, azali mutu neti yo, oyo azali na mayele o satan pesi abonga mampuku, abonga manyoka, akoma kipaka, azali na puissance ya kozode tije d'alimete tsafu, ekomi ibu, ekomi avion ya butu. Ye wana bino, yo muto ndima kana ndoki, oza ko bengaka ndoki sorcier. De débat na mseza place oyo ke oko prouver biso, soki bata boye bazali, o baza capable ya kobonga na mpuku, o baza capable ya kokota na télévision mona ki na Paris. Bango wane yo muto ndimaka ke bazali. Sujet la mission du jour. Yo papa pasteur, yo prophète, les grands prophètes et les prophètes ya pays na biso village na biso ki Bokolo. Conférence des chrétiens na za kosenga efongwana ba ministre de justice ba wana minduki ba armée ba soda ba zalana prison ezala wana jugement ezala wana oyo Nabucodonosor testa salisa na bango nyonso bana Daniel mosala nzambe bandoki ba sorcier ba tutu ba za ko ba kebiso za bandoki to za ba voyant bango nyonso testa salima ki wana testa conférence des chrétiens ngopenga l'impression